Bonjour, bon déjeuner de ce matin. Pas bon déjeuner, coucou, coucou, bon déjeuner de ce matin. Boboto, bon déco, na katia mabota na bino. Bonne journée, bon déjeuner. Bande kolanga, bon service, bon travail. Na ba oyo so bazo kene musala comme d'habitude. Bon déjeuner, bonjour, rebonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre le bon déjeuner. Moi kopwa ti, moi kopwa café, tokos na denga mukete avant to ke musala et ça la bien bonne santé. Voilà bande konanga na bon déjeuner de ce matin. Na ye kopé sa introduction, il y a sujet oyo to sala lelo na live et cause la sujet ya batu oyo balingi kokende mingi na bandaku ya nganga kokende koluka basokola bango pona kozwa musala malamu, basokola bango pona kozwa mobali, bakanga banzoto basokola bango pona kobotola baninga mibali. Bandeko ezali somo tango boyoka ba audio na pokwa nazala ba audio milai ba conversation ya ndeko mwasi na kati ya Australie abandi kobima solo ya kopola. Azali kobima solo ya kopola. Beaucoup kana otika bino vraiment na goût na lolemu pona boya ebele na vers 17h de chez nous 18h ya France tomeka kotia ba audio wana bolanda ba conversation bomona ndenge ndeko mwasi akomi na solo ya kopola à cause ya ba camarades, à cause ya bato bazo ko envier ye bandeko. C'est triste toza na kati ya poto et puis na kati ya lisolo wana eza na complicité na bandeko ba na France. Bandeko nanga ezali pasi na mawa kati ya libanda mutu ezali kati na ete à partir ya lelo soko yokila danoise kopesa kasu mutu moko confiance te ezala o camarade nanga ya motema o oyo elienga eleye oyo penza muziki na biso to banda kala to zalaka boye bandeko kopesa te. Même nièce na yo, même nani na yo, soki ozala kati ya libala na yo, zala poser confiance na mutu te, batela libala na yo, bomba mobali na yo, bomba mwasi na yo. Bandeko nanga koya ko exposer ba vie na bino te na ba réseaux sociaux, ba vie na bino te même na ba camarades. Bisengo yo kana mobali na yo, confiance mobali na pesaka yo. Bandeko nanga, il y a toujours les gens où ils ko envier bateau. Mais na ndenge ya mabe, bandeko ndeko mwasi, c'est triste. Cousine na ye, bavali bakolinda kumoko, ye mutu azwi photo na ye, na ya mobali na ye, apesi yango epa ya nganga, nganga sali makambu na bango, cousine wana lelo, libala, ezaki kutu libala te, basaki ka ba copain nanu, akima ye, akoma na cousine aza na zemi azobota kala te ye sikoyo akoma kobimisa solo. Bandeko solo wana azobimisa olie kutu ezalaka ke mobali wana oyo bazalaki na ye ayoka ye solo akima. Non, ndeko mwasi solo ekomi kobima ye partout. Même yo soko ovandi na ye okoyoka ye solo, même yo ovandi kuna okoyoka ye solo. Ndeko mwasi akomi dépassé. Et donc baza ko se retrouver bango nyoso na nganga moko, nganga lobi ya bebisaka kaka ma bongisaka te akende koluka esika basalisa ye. Et puis alobi ndeko wana apesaki ba photo akoki ko bebisa kisi wana te parce que aza na zemi soki mobali wana akimi ye akobokola mwana ndenge ni. Bandeko epesi mobulu. En tout cas na bengi bino boya ebele na pokwa bo s'abonner ceux qui n'ont pas s'abonner, ceux qui ont ba notification te fina cloche de notification ozwaka ba sujet na biso oya ko rejoindre biso tozala bomoko tamsu yo pokoza na sujet moko boy okoyela biso et kozala bien to décortiquer ensemble. Bande konanga c'est triste comment to koma na ba niveau ya boy. Et puis toza na kati ya mboka mundele toza toujours ba penser na biso eza retourner en Afrique. Et au lieu de la retourner en Afrique na ndenge ya développement ya ko développer un pays na biso ya ko développer biloko to moni awa ba nini ba benga ngo nini
voilà babiloko tomoni awa oyo ko développer mboka na biso au lieu yango nde to ça l'effort to mema to ke ko installer na mboka biso so tozongi kuna tozozongela ka ba spiritualisme ba sorcellerie ba église ba pasteur ba nganga babiloko moko ndenge wana bandeko ezali pasi na mawa vraiment surtout na point oya libala ndeko yebite mutu ozo ko envier mobali oyo ozo ko envier pa ndeko wana oyebi kati na yete oyebi kati na yete oyebi te soka aza ndenge nini comment koki ko envier ye même aza extérieurement aza kitoko mais tu connais pas kitoko ezali nango mabele eleka kayaya mais kati ya mutu wana est-ce que yo oyebi yango oyebi kati na ye oyebi lobi na ye soki aza na longue vie ou bien aza na courte vie ozokende ko envier ndeko nanga okozwa ye pe boye panganga ta musu na sa mabele aovivre ka 55 ans musu 52 ans akufi na ye yaya nyonso wana osali yango pourquoi et puis boza ba jeune bobandi déjà vie ya kiganga et puis na France maman na France azoloba ana yebi nganga ngo bien to solaka na ye nzambe nga pe na ba problème nanga donc na bato a France babengi bango nganga na bango ka mobali wana bandi ko sala kinga pasi na mawa merci ndeko mwasi atinde nga ba conversation na bango mama ya fiyo na zobima solo na Kishasa zoloba zala na kimia tiaka kana ba prière sala boy bandeko c'est triste nyoso wana bandeko bino moko bomoni na tozana likambo ya Jean-Louis na kati ya Belgique précisément na Mons oyo abotisi mwana na ye abotisi mwana ya mwasi na ye abotisi pe mwasi na ye abima na cousine na ye abima na tel viola bato ebele na mokili siko yebisanga mobali ya ndenge wana soki yo yebi te ka viola ka bato komona ye libanda aza na ye mabete okoko lula ye oluli na ye bino bato boza na taille moyenne boko lula mobali ya ndenge wana oluli ye okei poseli bakisi ozwa mobali ya bongo nzoko zwi violeur oyo ya ko violer bana na yo oyo ya ko botisa yo bana oyo donc babotami na inceste bana moko oyo ezake même na miso ya nzambe eza bana moko baza donc comme si donc baza bana moko diabolique siko yebisanga biloko ya ndenge wana parce que ni envie yaki ozwi kutu tante ya koyeba mutu wana parce que aza mobali ya tel parce que omonaka ye boye parce que babwakaka ye parce que aza pembe parce que aza mwindu parce que aza costaud okei kosala tina kisi mpono ozwa mobali ya ndenge wana nzambe apesa bino mpenza asala bino ke oyo bozokende kozwaka bamibali na bakisi wana bokutanaka kaka na ba Jean-Louis aye penza asasili osu na bana ngo oya botisi yo wana ndo koyeba bandeko eza pasi bobima na biloko wana ya bakisi komo kobebisa moninga na koma solo ebembe solo akopola donc na sexe na eza kobimisa mai ya kopola aza solo donc soki azwi kaleso na ye solo me oyo ye moko azoyoka ngo mpenza te asokola na oyo akende pa ba docteur asala bondeko mwasi solo na solo bandeko eza pasi na mawa yango wana alobaki te na déjeuner lelo na kopesa bino introduction to bima na kimotema mabe bandeko nanga efutaka te comment kozala na race de démons comment kozala na race de vipères comment yo batioka na mokili mpona kodétruire ba vie ya baninga. Pourquoi tu peux venir pour détruire la vie de ta propre cousine, la vie de ta propre amie? Oh, bengaka mwana mama na ngai, mwana ndeko na ngai, mais ozawana, oza ko détruire, oza ko lier na cessé. Bandeko eza pasi na mawa. To la muka, yaya. Sala attention, keba. Komi pesa na mutu nyonso te ndeko na nga. To komi na taya mabe, mutu aza na souci ya moninga zate. Même bano bakoni ndako moko, même ta propre sœur akoki kotiela poison. Eza pasi na mawa. Pona kosukisa naza na ndeko na nga mwasi akendeki Kinshasa, ma belle sœur apesi bambote bebe ndeko mobali na nga
ayebisi camarade na ye nazoke Kinshasa na bana so na komi kuna na oluka mwana musala moko boye abanda occupé bana na ngai camarade na lobi ne t'inquiète pas nga naza na ya na nga soki pa aza veuve soki pa azaki ndenge nini akoya wana akosunga na ye opesi moi ka quelque chose apone oke luka mwana musala. En tout cas c'était vraiment une copine oyo abengaki copine makopa awa na kati ya poto awa précisément bazaka na mboka na biso lisolo banda na yokaki yango esaki nga pasi na mawa akomi na Kinshasa akoti pe contact banda déjà bakomaki kosolola yaya camarade babenganaka déjà elenga mwana mère elende konanga zoya akomi kuna komi na flat ya kitoko akomaki akama mwa ndeko wana ye bakandi ko babiloko nayaki na biloko boye ona okepesa bandeko na ngai o boye balouer voiture azotambola na ye. Après une semaine à voyage ndeko mwasi fala sala 1 mois ayibi valeur ya 5500 atika donc ayibi tant que tu as payé confiance oh ya bande ko pesa camarade na ye awa apesi on peut pas grande sœur na ye nzoka grande sœur c'est une voleuse soki peka camarade awa mutu alobaki so komi kuna yiba ye mbongo soki ndenge ni bande ko ayibi ye mbongo. Après une semaine à voyage argent de poche non ce kei colis caisse na ya memaki pe ya ba bijoux ekei ayibie akosani pasi nazoka bien te oh mais mbongo mama luka mbongo oh connaît nani yango yibi tellement yepe donc alobi mais tozaki kana yo na bana nanga pe bana bango mwana mukazali kana ya liboso aza na 16 ans bakokende bayibaka pe te bakokepe na mbongo yango wapi bayebi pe mboko oyo te mbongo ezalaki wana lobi na soutire mbongo tosombi biloko bongo letola mukabwe mbongo ekei wapi yaya abande kokanga valise pete na tunier pour apesaki confiance na camarade na ye ils ont fait plus de 25 ans na kati ya mboko bazalaka bien apesi confiance mais tel a pas eu confiance ememi ye akoki pe kotiela bango poison akoki kosala makambo ebele mais ayibi mbongo akimi à la fin abunga akima na ndako akota Brazzaville lelo batozoka balobi azongi Kinshasa asombi ketch voiture wana azotambusa ndeko na ngai keba na confiance na lobi et puis on so ayibaki bino ba passeport akepita kobwaka na yango enge bosuka nde nini ya tala confiance chance azaki na ba camarade na ye batikalaki awa bayokeli ye mawa basaleli ye mwa cotisation batindeli ye mais à souffrir heureusement flat abanda ovanda amifutelaka yango déjà avant akoma afutaka déjà 30 jours mbele ayebi te ndenge nini alingaka vanda na Kinshasa ekomelaki ye bololo yaya mpona nini confiance bandeko confiance n'exclut pas les contrôles vraiment bandeko nanga bozwa mayele bosikala malamu vraiment baoyo bazoluka mosala ba bonne chance baoyo baza déjà na mosala bon service batela mosala na yo esika ozali zala vraiment kimia na mutu nyonso ekosala kitoko makasi natiki bino bandeko nanga tokutani bakala mingi te so nauti mosala tokoya na tiela bino ba audio bomona ndenge nini nganga azoboya na ye koede bato bomona ndenge nini ndeko mwasi azolela vraiment bandeko esaki ngai pasi na mawa Seigneur bilo mosu tomonaka ngo lokola bandoto mais c'est la réalité. À bon entendeur, salut, bye bye, tokutani bakala mingi te, bon déjeuner.